Bandeko ba bolingo poko elamu epa na bino lelo naza na esengo ya kozala na bino na banza kolelekaki malamu mpona baoyo baza kolanda ngai avant na kokende kolala lelo naza na poste ya kopartage passage oyo nzambe atina motema na ngai ezali na makomi ya exode 23 tobanda na 25 ti na 33 nalingi kolobela yango parce que mingi tolingaka kaka koreklame ou bien kodéclare makambo ya malamu bapromese ya nzambe ya solo promese ya nzambe ezalaka malamu mpona biso bana na ye mais esengeli mpe tolanda mibeko soki otangi na passage wana ebandi peut-être nalingaka nazongi mwa moke na 25 oyo elobiki soki osaleli ngai nzambe na yo tala makambo na kosala mpo na yo na kopambola ndako na yo na kopambola libota na yo okozala stérile te okozala boye te mapromese ezali ebele ebiso bana na nzambe mingi tolandaka kaka promese tolingi kaka mapamboli me tolingi mosala ezoya nango te tolingi te kotraverse ou bien koyeba eloko nini esengeli nasala mpona kozwa promese wana tosuka kaka na promese yango na poko alelo bien aimé naza kosenga na moko ozwa ntango otanga omedite na mwa baversion wana moke po ete journée ya lobi ezala journée oyo kozwa badesizio ya malamu kosunga yo na etamboli na yo na kati na yesu masiya tika ete poko ezala ya malamu mpona bino nyonso mpe tokutani lisusu boye lobi nzambe apambola bino.